Merci Bana Poto Bana monde entier, encore une fois, le vôtre, le préféré Jérémy Luemba. Autrement dit, les renards du désert, la force neutre, l'avocat de la jeunesse. Nous sommes là, toujours dans le cadre du travail. Grand merci à Bella Dinganga, maman sociale. Merci à Raphaël Walokonka. Merci au président Rifem Malanda, l'homme des événements, le plus beau de tous les jeunes d'Orléans. Merci à Jorgi Samba, le procureur autrichien. Merci à les petits Moussongo. Toujours à Berlin, Maréchal Souveillé, ça, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes avec l'artiste Ambulance d'Angola de la team Wata, avec lui que nous allons passer un très bon moment ensemble. Donc l'artiste est là. Tout est à donc Pico qui est du moté Muriel Bantou, toujours on attend Galaxy Kasongo. Na Grèce, c'est aux anneaux de cœur. Merci à maman Lunimia, la Mali, la ma tante chérie. Bato Balingarabiso, la Choula Clinta qui senda, donc beaucoup t'en a pas parlé parce que ça va dans ma belle émission pénalité là, donc ambulance est déjà avec nous. Mais avant tout, mon junior, voilà, il est là. Ambulance, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Santé Kitoko, Nangolo et Nzambe. Alors je rappelle que au-dessus le machine la team Wata, connais les Guindéens. Toutaki. Toutaki. Toutaki déjà semaine coulée là. Oui. Le Bumbashi Kitoko, tu vas faire concert, il y a classe. Concert, il y a $, et circulent là. Il y a concert à $50, $100. La raison pour tout, papi Séoul. Aimé $. Aimé $, casque à serrer qu'à poison. Nous le tremplin, staff moi ma casse dans le Bumbashi. Bazana ba riche, aimé $, azawana. Jali Capen très puissant. Donc la raison pour tout, Jacques Soussou là, conseil les gars qui tournent ma casse. En tout cas pour ça, félicitations. Mais tu as déjà mis sur la maison, mais ce qui est vrai, ça fait longtemps. Actuellement, on a la team Wata, mais entre nous, on rejoindre Oliviera na Arkeli. Na région de Wata, on va avoir mission na groupe. Na région de Baonte. On a ende na orchestre héritier Watanabe. La coupe pe ba Olivier bazala déjà. Mais qu'est-ce qui t'a motivé au mouvement? Bon, et un gamin quoi? Bah ticket la charge, le besoin de ticket le charge dans ma bouche. La charge était na rachat de charge. Le besoin doit cacher mon côté, le besoin de boire conseil balé bandeti sougate. Azana voix na ye oeza ayara kaka. Mais ngana obanda concert tina souka. Donc le besoin de puissance de ta conseil matin. Aza grand animateur na pese mbote kotaza. Mais toza na capacité mon côté. Oh là. Ngana digital. Le yeza joueur à deuxième mi-temps. Non. Tout ça la émission à l'obésité. Oh. Ngalinga polémique té na bi l'obésité grand animateur à binsa mukili. Mais toza capacité mon côté. Mais batikela ko seconde nzungu yango wana yona ndikono Golbert. Mais na batikela ngate na arracher charge pe na binisi mukili so ba binete mbe mabe. Yo le big charge les kilo. En plus na longo plein na en plein succès. Eza na misa longo na wenge na temps o tenga na longo. Nga longo na wenge jeudi na rap na siliki na bimi ko kepe libela. Ah o silika rande ce ko pona cause nini? Nga mona yebi cause. Ah bon? Yo ba site o kombo o bandeka na site o. Et monsieur Zengaï. La question est une réponse. Ouais. Alors ça c'est bien. Je me dis pour ou contre. Voilà. Pour moi, bana wenge musique na pesa ba mbote côté baza. Ba Jeannette Kikita, ba vena ko ve musa bana wenge, ba Alpha Mpuya bana wenge. Mais ngai sans rancune, sans polémique, naza na héritier. Mais est-ce que nous côté mouvement la team est-ce que ba yambi bien, on s'est retrouvé à l'aise? Na bouger mukili. Kana Lubumbashi pamba. Ah non, nakini kokota ngana pa Watanabe déjà la bouger muki. Ouais. Et aba mise musu na wenge ba longwa mais musu ayeba ba zala kaka. Oh, sans impact. Ebele. Mutu musu azala ka alongwa. Mais ngana longwe na makambo. Est-ce que musique est facile pour nous? Musique ito sala makambo ebele. Makambo to sala na musique oko tubela pe. Au tubela. Oui. Donc beaucoup de sacrifices, beaucoup de problèmes. Sacrifice c'est non ndeto ezwanga boy. Nazana ngana o d'hiver, na sa d'hiver yo eko swanga. Tu vois? Donc tu quittes tout pour l'émission. Ouais. C'est un sacrifice. Mais tu n'as pas de sacrifice, tu n'as pas de sacrifice. Mbeke ça faut na boire ka kriba to babina. So la binicité elle roi net les chouer. Dès la flashing na 7 jours de la semaine. Et c'est qu'il faut na bini ça na prouver na biso le roi de la forêt. Et si comme ya no welengia mana lingi na boaka na ngabi boaka. Oui, na senga na sengi passage. Et si comme il y a Noël il faut quota et côté. Na senga gepo na zaki un peu négligé. Na kuta ba prince, ba lobeso, ba démon de l'ambiance, ba brigade, ba manioko frites, ba dodora,
baliboka eka ambulance na kei na ye mbangu na arraché pouvoir ba négligent trop mais otikalaki na couloir na sali détermination eloko esengaki kobinisa na wenge c'est pas eza chose facilité nde na binisaki ngamo natali ba mabe to ba malamu na longo sans rancune sans polémique. Mais entre nous na la team Bazio pour remplacer Kunzardo pour pas kinana. Est-ce Bazio mutu pour remplacer mutu ngande kutu na fier pour na moment oyo Bazio mutu mona wenge interprétable ko ambulance ngana no interpréter ba Bill Clinton na pese mbote kota ça bon Jamaïque pour na cacher na yeso na ngosala no mission te pour créer na ba polémique na ba petit mo ba bimika lelo on va dans la niveau na zo benge petit mais bango zo kumisa ye ngaza ina bango ba kumisa ye aza grand animateur aza danger ba kumisa ye ba na raison ba faut kumisa ye mutu so na ndako no faut kumisa ye era olonga faut fingi uengeza bon uengeza so za ba komisio so longwe ba fingi so za ba komisio so longwe ba fingi mutu to longa na wenge ba boya ke kaka aba be akonda boy na boy mutu munene mais era zawana bokumise yende ayebi bona boy alongwa na ye non eza mabe wenge c'est le roi de la forêt tout le monde est remplaçable même Kakol Luanda soit longwe lelo en tant que le roi de la forêt ba ko remplacer ya mo linga céder drum te mais est-ce que nous yomuni la rabu mutu nyos na wenga za remplaçable des choses que le roi de la forêt ba ki zenga luketu aimbela mutu yimo azuba mutabeti sente waneza fokuchi ba igo ba komo interprétant asalango ye moko ngana ena maele nanga embute kombo efama makabela maladi mapidi pidi embute ewo abwaki yango epesi maka amona ma pesa mboka loko sotu ni vena nga juna yebia nando bon kala na teleke fona ko na 7 jours de la semaine na baxi implice na beti nanda ko monaki chaussette te mwana buzoba boye okesimbise loko bakabarate babetso na wili longomo. Mais est-ce chérie, est-ce que pour te voir, il faut courir comme un coq et poule? Non, pour te voir bébé, il faut transpirer. Mugu dala gunima, on a atikaki. Il y a 7 jours de la semaine, il y a balançoire, charge, 3 génériques. Le clip me souffle, mais comme tu es dans le long, il Wenge est un miroir, Wenge c'est le roi de la forêt. Sans y on a rien. On a non. Tout le monde est remplaçable dans Wenge. Mais justement, les gars, c'est Nanyo, bato balongorate ba remplacer bango to bike journaliste mo ya mboko pa tu RFI ba tu ko beta effort ba betier ko tu na makambo na te pardon to na bandela bandele sen na ko sala makambo ya o pa tu RFI ngane ko na to mona na boite bonjour nanzela mais là ce chroniqueur ya mboka o ba betier azande ko na ngate ko la bike no banzui ne ba betier banzui ba na maison mère to ndeni ko tu na mambo ate tu na mambo héritier mama wate c'est so pour na mambo pa tu RFI nan to tiki d'après si la salutation à bateau Baotalanga, mon émission, bateau balanda émission baza responsable. Très bien. Bon ça la émission te gars qui sont fini mutunde base non. Faut tout ça la émission ba responsable ba Holandango. À cause on peut implice. Pour me dire ça le gambila salongo lendeni. Bon ça va OK, c'est là. Est-ce que que yopé lobe salobango ki yo finga et na RTNC. Natala ki na TV bi ambulance onenga lo na maison mère azui. Parce qu'il y a finga na RTNC. Lo beso tona makambo ngana yeto welelaka eza mama mulili na biso siko. Tona wela pouvoir to kima. Mama mulili. Yo na biso mama mulili. Tozo welela mama mulili ndeni to kima nana oboka na 7 jours de la semaine. Yaza na crime nga 3 cris. Est-ce que monika oboka crime nga 3 cris et comme ranking. Po yana mama musuba otina lo beso yo finga. Ngape batina kuna yo finga lo beso. Bino bo potana nzoka bo bénéficier les propriétaires en orchestre. Allez luka yo ke panganga ngana ke panganga. Oyo les famille no pona eloko te muto bénéficier muto aza mukolo mouvement. To boy. Lo beso eza guerre ngana ye tona we la course au pouvoir. Pona animation 7 jours de la semaine ngana ndo banda générique na osukisa générique mo banga moko. Pona boka balançoire bande tisuka. Lo beso tangi grand animateur amonaki ah ndeni ba négliger nga. Bazo boxa ambulance nzoke zaki course au pouvoir mamuna ngana lo beso yo bien ote ya bien ote ngana yende to yebani te na rappelo ka po so bisenga no ba émission to finga raté netika yo finga raté yo po finga kana na otika o finga lo beso te na ebisa lo beso nde na bi lo beso benga tigre oui na wenge oui tigre obi ita tigre ba nenga mystique na comprendre ngote peut-être
tigre nga ce qu'on a mercure oula il y a tigre nga na mercure mercure eza ba génie au ba vivant na eskimo o ba eskimo na monde à part toi na guerre bisombali mais yo lingi ki trop hein na lingi ki cité na concentré musala yango mo lobeso ti lelo soit senga bolimbicité pouvoir na ezonga ti oh donc yo mtokanga lobeso na kanga ete lobeso azaki animateur oyo na bande ko seconde so boki kri muselu ngana tobina muselu wo mwana mama talabilo ngana talabilo koma na obomba voix na ye mais na sekulu dimba azo ina azo no na ba kri musubo ko betika bo elali a travaillant a travailler na betelali na lamuki na lamuki singa gina ebisa le roi de la forêt message Nathalie ce que le roi de la forêt a papa non ebisa ndeni faut na ebisa kana cri pour comprendre c'est des jours de la semaine bilenga et si est commis et si est comme qui kala bazoye baté et si est commis pouvoir et si est commis ya no welengi amana lingi na bwakana yemo kata akoye mo za prêtre albi petso mamba lobby et si est le beso soit ka jaloux azata leader na pesi le beso mbote kotaza donc guerre na ngana le beso ça makambo privé ya biso mbali donc pour être clair il faut songo bolimbisi pour makambo zonga yi akenda bambanda ko mona sebeka da solati ba nini onga inganga boye na salibo pona o 7 jours simba te ambulance bo bou générique no yongwa et ça passe comment on et ça passe yo mto yebi ngo po mto kenda kuna nana yebi ngo menga solo boke mbana mike baza mama nzungu na moto bakasokisa yo kaka pasi hello kwe bomba makambo parce que conseil ko pesa lo beso pour que poisonga na makambo fasani faut atika keto moni en na vie za mabe faut atika faut atika faut za ouvert aza mutu o abinisa mukili honorable pota mais falongola bon dès comme na orchestre nae ça va bonne chance aza leader beaucoup de respect mais nalandi bata maison mère musu balobi que non yo boraki charge leki kilo leki makasi yo moko tali pena charge ngo leki makasi au déposer ngo kena yo na longa na wenge mutabengani ngazate nga mokonde natali ba pour na ba contre voilà ça li balance natali na bota mobali nga moko fona laisse boulema na laisse jogo na laisse mutute natali wenge za grand orchestre pour muta longa wenge ye moko saba bengane faut un esprit ngai na longa na makamba sans problème ba bengi ngalo yaka bonabi na kota suna lipango na voilà bana poto bana monde entier même bango mo pele ke la bon mais muta longole nini ba we bate na qu'est-ce qu'on orchestre o ba jeune o azana souci to comme papa mbima et ateke papa ana souci atika jeune ana posate tous ana jeune tous aba jeune et loko fait kuba ekende liboso tolia tomela tous à l'aise orchestre ba tete ndai maboko banki ako kabelanga 3000 4000 mutayo kazu azate 3000 4000 jours na repa ya ba minga soki ba 4500 a joué $1000 na pesi maman abiso bakisa na boutique wana papa père na ngaza directeur papa yo pe 1000 no yango leki na basi mibale moi 500 bata musala moi na biso sala ka 600 toyokaki mais ndeni asala ka ambiance nzoke lokote mais place mona oui bastonga ka biso bafinga ka biso tala mais succès eza sambongo te tobeta musique akala te ozaike couper kaka kolata non tobeta musique ozaike ba gilemenga ba platine menga ba yebi ba Jessie Mignon ba bikete akoza pena mikile mo pe allo ko déranger mutu e comme mendicité oui donc ce que ozoli la bena musala na yo bulo ye kola ozoli la ngosiko mbongo nango na lia déjà na wenge déjà na zaka bien mais na boyi na biteke na olela te na wenge na lia kite non na zaki déjà bien na ba confère musa ba alpha pour ba latsa ngama mutu mais pour le moment wenge za grand mouvement wenge za ndia biso wenge za nzete we raza musisa en tant que le roi de la forêt wenge ke zala kaka voilà yem ta formé biso yem ta bimisi biso na ba héritier watanabe biso nyoso génération auto sala donc atala longo na wenge na ke pa héritier na aka na wenge
Merci beaucoup à Pico Kiedi, mon thème est Muriel Bantou, mon sponsor privé. Maréchal est surveillé ça. Restaurant Yolo, ils ont Dallas ne tombera jamais. Pour consommer congolais, faites un tour chez Maréchal est sauvé. Ban Orléans, désormais, Congo Distribution est avec le président Rufin Malanda. Sur le motif d'un carton de Orléans jusqu'à Kinshasa, donc contactez le président Rufin Malanda, l'homme des événements. Et aux Alacaré, Nira Mbouri, number 1 à Lille. Jérémy Le Mazana pour Nabido en tout cas. Mais vous voyez, il y a un piano. Tito Sente, Moutama Kambo. Biloko, moi, Biloko Mikolo, vous êtes ça bien. Biloko, on se dit, boye. Baroyi babi. Misango boye komi mais na loin de Royembani. Abetelo telo mobo. Betelo o ayo katele pena o mutaki simbi wana. Ozo dimine pena. À l'oreille, agréable. Ah ngaye. Tito Sente, zongisa ki simbi na mai. Yelubuya mama kitoko. Yango na mezana kolia, chéri na nga alambelaka nga bien. Yango na lula bote na ye, amama. So bana Luanda baozela yo, maboko afungwama. Mboka na yo Angola. Wana mboka na Vanda. Oui. Mboka ba Desika Bushkop. Mboka ba ya ba Papi Messi, Mandela Mukonda, auti lukapa zokita. Vie nazoya. Solution, Mandela Mukonda. Je sais bien, Angola, tu l'appelles mon beauté. Chèque marginal, sentir en disant, c'est à l'embarrasser ma boque au tonda. Sur la gueule, na ma boque. Parce que Patri Boy, impresario. Coco, au meki abeti. Wambo kato vanda, batutu banagre la bayebi. Les amboko na uta. Donc, le bis appelle Tito, on a battu la peste bambote mambutu. Tito Sente, je pense que Angola, Bamouni, Ban monde entier. Ils sont toujours proches et artistes ambulance. Maramouita Mbolandé. Il faut bénéficier de Makambout. Il faut bénéficier de il faut te non. On a compris que l'ambulance Makamboua. Il faut bénéficier de l'ambulance. Donc, Biloko Nyonso Beta dans grâce à l'ambulance. On a beau sanité dans Luanda, dans Massananga Julio Molicho, les Kamama CC, les Kamama Mokondi. C'est comment à Paris. Héritier de Makambout. Donc, il y a tous les claviers, c'est bâtiment iso à passer pour un niveau à l'écolo. Dans le niveau à l'écolo, on a donc, il faut attaquer Olympia. On est à niveau na bangote, bayo kangoka na sango. Calamité to gesu na ambulance donc calamité donc bachier donc on a donc what ne makambo. Si bazo makambo ngoni on yango wana. Ba Guilhem Kwala ba ebi makambo to loba ba dala ngota gouvernement sa frontière donc Tito Sente on da petit ba générique nyonso calamité to bête sous 5 minutes boyo ka sous ba biloko. Pourquoi t'as pas un moi baisse générique est-ce qu'il est arrivé ambulance yo moni que makambo changer? Ouais, tout à fait normal, vraiment, on a Rose en a raison pour ambiance, le lot sur une rep, pour comprendre que oui, non, ambiance, ils ont une rep, à cause de l'ambulance, moi, je vais tout donc, ce qui est déjà, il y a des lignes à côté, donc, vous comprenez, tout le monde a communiqué. Donc, ma caméra, nous sommes en achat, nous sommes en animation, donc, ambulance, vraiment, donc, somme. Merci beaucoup, Tito Sente. Alors, on doit se séparer avec l'artiste ambulance d'Angola. Il y a urgence pour le générique pour Wataming Irata. Iratate. Iratate. Et bêta, mais l'animateur n'est pas comme agité. Bazana santé. Musique, il y a un cambo moko boy. Oh, ça va c'est. Faut bima. On peut. Alors. Non, on va venir à mon datembe na mboko yo. Pepe. Non, on tigala na pouvoir à Wenge. Héritier du trône de musique ya Congo. Oyamba loyo kobwaka te papa ba dossier nanga yozo simba simba ekoti. Salanga salanga sala. Papa kolemba te. Asalaka. Asalaka ebele alembaka te poza bulo na ye. Te denele yo bezaka dolare. Maboko bange na leli. Sala salanga salanga salana. Trésor garçon cher. Nalo mabenga monta tembe na mboko yo. Nalo ngatikala na pouvoir ba Wenge. Mabenga ebose live tango azalaka na Wenge. Oyamba loyo kobwaka te papa ba dossier na ngai yozo simba simba ekoti. Sala sala. Ao sala. Bon, question moi curiosité.
Tant au côté Platanabe, est-ce que vous coopérez bien? Ma plata, az ancien, n'a pas si plata côté mbota, mais plata est bien ambulance az anan. Ma bien mon dégât yangwana. Vérité. Yes que faille bagé bon. Toute ambulance plata. Oh mais yazalaka déjà fils à Wata. Son abiso sko au caisse ananga na zalaka déjà banda. Mais bino boza ba hypocrite na ndule. Mais au caisse na biso. Oui. Ba hypocrite. Nga kinde na pesa makambo. Ah OK. Pour na pesa mukili makambo. Na caisse oza miroir du monde wenge. Na oya na makambo. C'est ok, c'est ça, pongo potiaki, tu zara déjà wana, ba champion voilou, tu répéteras déjà ba louba, ma moment c'est. Mais comme tu n'as pas la guitare, valeur exacte. Musique c'est un oye bana, tout ça l'émission ba télé, moi ba coopérative. Ben ba coopérative. Ate kana Rolex salaire na yeme, ate la ambulance au l'émission, a télémi. A tu n'as pas comment pas Wata. Kitoko coopéra. Loba mo lomo. Loba. Voilà, artiste, donc ça n'est fini avec toi. Ouais. Je pense que c'est fini. Numéro de plus 243 89 13 07 004 89 Javille Moukeba na Boston na Bosanité 89 13 07 004 bien sûr à London au Tindi Lelo Zui Lelo Agence Assir Allez fongola na goda na kota na gambr Gucci ya wata papa neritia na bukline nga babwa kinga libanda yo na leli tombola yango matisa yango ningisa yango beta male boko lelisa papa aolela. Voilà donc ça n'est fini, merci à celui qu'on appelle le Viendoudi, nouveau riche na Chicago. Le Moutouzingi Fumu Jean-Claude vient à parler, donc nous sommes de cœur avec toi. Alexia, la plus belle d'Irlande, de gros bisous à toi. Merci également à la Cré de Lungela, maman na Cresmi, na Paris. Merci à tous mes vieux, donc Déborah, mon poule, mon thé magie de DG du Monekene, toujours Nathan, Ariane Fundaske, ma grande soeur propre. Merci à Annie Chiki, donc la beauté brésilienne. Bato Balinga Rabiso, nous sommes de cœur avec vous, donc restez branchés, on est ensemble à suivre.